IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Toujours Mabondeli, toyaki komona koloko yebisa biso pona tina mboka na biso Congo. Victoire ezopesa na kati ya Congo. Na kati ya victoire wana tomonaki avant tokoma mois ya décembre. Opposa moko ya munene tomoni akufi. Tomonaki opposa moko ya munene kokufa na mboka na biso. Zamba ebisi biso toyilo bato telema na prière. Tomonaki opposa moko ya munene na kati ya mboka na biso akufi. Ekola ebisaki biso esengeli tosambela. Parce que toza na moment oyo diable azoluka toujours mabe na kati ya mboka. Na kati na yango ekozwa esika ya makasi. Jusqu'à ce que bakoluka moyen basalela yango vaccin. Et na vaccin wana bakoluka kosalela yango ekokende pona koya kobebisa lisusu bia bana ya Nzambe. Etango bato bakoluka bazwa vaccin wana, e vaccin wana ekoparalyze bato pe komema liwa. Eza epidemie euti na monde molili, euti na monde molili, précisément pona noir to pe Afrique noire, précisément pona ba Congolais pe. Kola yebisaki biso totelema na mabondeli tosambela. Yango zoka toza na mabondeli siko bandeko bazosambela. Yango zoyoka tozotelemela yango tozobengana yango ekota na Afrique te. Epidemie oyo eza koya likolo ya bana pe mikolo. Epidemie oyo ekobeta bana mike pe mikolo. Bana mike bakosila bamai na makila mikuwa pasi. Ba mikolo ekoyela bango na souffre ya angine. Gorge kokauka. Directement zomona mutakufi. Nzoto moto mbala moko komona mutakufi. Ba memie l'hôpital esili. Bato bakokufa ba crise kosalema na bandako. Oko bandako yoka lokola malili okeza malili te epidemie wana. Jusqu'à ce que bato bakosila e bakoluka vome basalela yango vaccin. Pe kola ebisaki biso topesa message oyo. Yango tozoloba na yo mwana na Nzambe. Ozolanda message ya Nzambe. Messager ça message c'est un faux messager. Soki likambo komi tesengeli totelema topesa. Yango tozebisa yo. E ya mibale toyaki komona lisusu. Pona tina na mboka na biso ya Londres pe France. Zamba ebisaki biso toyebisa na bana na Nzambe. Oyo baza na Londres pe France. Eza na force ya monde molili bazo préparer ko préparer crise moko ya makasi. Crise wana oyo bozomona kuna eza muke mususu ezo ya koleka. Oyo ekosala ete bato ebele bakokima mpona koya na Congo. E catastrophe ekosalema ya makasi. Tomonaki catastrophe moko kosalema ya makasi. E bato bakimi koya awa a cause ya crise wana. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bandeko balingami bana na Nzambe, shalom tika Nzambe na lola apambola bino. Et c'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bonyanga. Et bien aimé, tango nyonso tolekaka liboso na bino, eza pamba te, eza na message moko oyo Nzambe apesaka na basali na ye, yango tolekaka pona kokabola na bino. Na banzi bozoyoka makelele bandeko bazosambela, biso toza na retraite awa na ngomba kote ya Bakongo, e bisika tomesala kolukelongi na Nzambe. Tango tozosambela na butu ya lelo, bien aimé tozwi message moko, des messages pour na bandeko na biso bana na Nzambe, bana mike pe ba mama. Et tomonaki tango tozo prier, tosambeli toyaki kokoma vers 0h to pe 1h. Na moni mupepe moko ya makasi. Na kata mupepe wana nazomona moto kopela bisika to bandaki kosambela.
E na fongoli miso na pusani na zoka mungongo ezo bisanga ezo benganga Jérémie telema pe pesa message oyo na yebisa na ba chrétien to pe bana na Nzambe moma oyo toza na zoloba na yo papa baba eza moma ya kolala te eza moma oyo diable azo multiplier ba stratégie nyonso ba évangélisation pour na ko accueillir royaume na bango emata e nazoka bazo yebisanga na yebisa bana na Nzambe eza na épidémie oyo ezokota pe zoya épidémie moko ya mabe likolo ya bana épidémie wana ekomema mabe makasi likolo ya bana tomonaki bana kosila bamai na makila bapara kokima na bana na hôpital tomonaki bana kobela makasi bapara kokima na bana na hôpital tomonaki bamikolo kobela angine ba forte fièvre bamikolo kobela angine pe ko ba forte fièvre tomonaki likolo ya bamikolo angine pe ba forte fièvre ya makasi likolo ya bamikolo e pona bana tomonaki bambuma kobima bango sous forme ya rougeole e pe toyaki komona kosila bamai na makila bana bamikuwa na bango kokoma kobela mikuwa pasi e Nzamba yebisi biso toyebisa na bana na Nzambe épidémie wana eza koya eza lokola corona ekofrape monde mobimba na kati na yango ekozwa esika ya makasi jusqu'à ce que bakoluka moyen basalela yango vaccin e na vaccin wana bakoluka kosalela yango ekokende mpona koya kobebisa lisusu vi ya bana ya Nzambe e tango bato bakoluka bazwa vaccin wana e vaccin wana ekoparalyze bato pe komema liwa eza épidémie euti na monde ya molili euti na monde ya molili précisément mpona noir to pe Afrique noire précisément mpona bakongolais pe kola yebisaki biso totelema na mabondeli tosambela yango zoka toza na mabondeli sikoyo bandeko bazosambela yango zoyoka tozotelemela yango tozobengana yango ekota na Afrique te épidémie oyo eza koya likolo ya bana pe mikolo épidémie oyo ekobeta bana mike pe mikolo bana mike bakosila bamai na makila mikuwa pasi bamikolo ekoyela bango na souffle ya angine gorge ekokauka directement ozomona moto akufi nzoto moto mbala moko komona moto akufi bamemie na hôpital esili bato bakokufa bakrize ekosalema na bandako bokobanda koyoka lokola malili oyo keza malili te eza épidémie wana jusqu'à ce que bato bakosila e bakoluka vome basalela yango vaccin mpe kola yebisaki biso topesa message oyo yango tozoloba na yo mwana na Nzambe ozolanda message ya Nzambe messager sans message c'est un faux messager soki likambo ekomi tesengeli totelema topesa yango tozoyebisa yo e ya mibale toyaki komona lisusu mpona ntina na mboka na biso ya Londres pe France Nzambe ayebisaki biso toyebisa na bana na Nzambe oyo baza na Londres pe France eza na force ya monde na molili bazo préparer ko préparer crise moko ya makasi crise wana oyo bozomona kuna eza muke mususu ezo ya koleka oyo ekosala ete bato ebele bakokima mpona koya na Congo e catastrophe ekosalema ya makasi tomonaki catastrophe moko kosalema ya makasi e bato bakimi koya awa a cause ya crise wana bato bakokima crise wana bakokoka te pasi ya makasi eza koya na mamboko mibale eza moment oyo peuple de Dieu ekozala na distraction te yo moto ozoka message oyo kolala te lamuka na pongi lamuka na pongi lamuka na pongi lamuka na pongi e Nzambe akopesa victoire
tosambela po ete nzambe akopesa victoire. Ntango tozwi bamessage oyo tomonaki nzambe kosala mpo na ntina na mboka na biso mpe kosala mpo na ntina na bana na nzambe nyonso. E ya misato ntango tozokontinue toujours mabondeli toyaki komona kolo koyebisa biso mpo na ntina na mboka na biso Congo. Victoire ezopesama na kati ya Congo. Na kati ya victoire wana tomonaki avant tokoma mois ya décembre opposant moko ya munene tomoni akufi. Tomonaki opposant moko ya munene kokufa na mboka na biso. Zamba ebisi biso toyiloba totelema na prière. Tomonaki opposant moko ya munene na kati ya mboka na biso akufi. Ekola ebisaki biso esengeli tosambela. Parce que toza na moment oyo diable azoluka toujours mabe na kati ya mboka. Mais tokola ebisaki biso réussite kokota na kati ya mboka na biso. Yango moni bandeko toza na mabondeli tozo sambela. Merci bien aimé mutolandi message oyo. Tika nzamba pambola yo. E nalingi na sambela pona batu nyonso balandi message na biso. Bien aimé tolobaka tango nyonso ete e tolekaka te kaka pona kopesa ba message ya mboka to pe ba message ya batu to pe nini. Tolekaka pe pona koyebisa na yo mutu za na problème. Tu peux appeler l'homme de Dieu pour être orienté. Bible lobi ete mon peuple périt manque de connaissances. Oza na problème songolo mamo zola nanga na France. Ozola nanga na États-Unis na Londres partout. Libako malamu kwa ina kati ya mission na biso to po kwa ina kolanda prophète. Eza pamba te kwa ina kati ya kolanda prophète. Mama papa ko zape chanité. Yoka appeler l'homme de Dieu asambela pona yo. Oza na ba problème ezolekela yo mama. Oza na posa olongwa quelque part au voyager. Tu peux consulter Dieu à travers son prophète. Okoki ko consulter Nzambe likolo ya prophète. Oza na makambo ezotambola te na vie na yo. Oza na maladi wana ezotika te. Mama yo zola nango fandi na kiti. Ofandi partout za bisiko zola na mungongo ya musala Nzambe. Osi ozo numéro ya prophète banda kala. Olio bengo zoka ba hésitation. Mama bota courage appeler l'homme de Dieu. Et ça mukolono ya délivrance. Si parmi des faux il y a des vrais. Na lobaka parmi ba faux ba vrai pe baza. Na zolo bala yonde kolzola ndanga. Yo makambo ezo simba te. Oza na problème a mikanda. Oza na problème a kobota. Oza na problème nyonso tout. Ozu mobali to pozu mwasi boza na posa boza na orienté. Bien aimé, tu peux appeler l'homme de Dieu oza na orienté. Oko benga mosala nzambe to orienté yo. Oyebi makambo nyonso to sala ka esengeli ko consulter prophète. Oko luka basala nzambe bakosambela pona yo. Soko lingo benga biso numéro ya prophète yango yo. Plus 243 85 38 75 359. Tolobi plus 243 85 38 75 359. Tolobi plus 243 85 38 75 353. Soko bengi biso ozu biso. Nzamba pambolo bande konyoso bazolanda biso. Ozala makambo ezotambola te. Biso tozala kata motet to soutenir la prière. Peut te orienter mama. Appelez l'homme de Dieu, tu seras orienté. Et sengeli ozala orienté. Na makambo nyonso mutako ki kozala na vie. Et sengeli ozala orienté. Makambo ezosimba te. Te lobi te benga biso. Oti de la biso mbongo pasteur ba ofela bazobala. Tope ba ofela bazobala. Basirima ina makila tope bazobela. Non. Tope ba oleisa ba ofela. Non. Te lobi benga biso ozala orienté. T'orienté na makambo zosala. Nyonso mutakoki kosala na mokili. Esengeli oza mutaza ko orienté yo. Makambo ezosimba te. Mwasi alota ko mabe, ulota ka mobali mabe. Ozolota otio tika mboka kala bolota kozala Kinshasa. Ulota kozolia na kata famille na bino. Ozolota na butu bazolanda. Ozolota batu bakufa. Ozolota se retrouver na Kinshasa. Ozolota makambo nyonso ya mabe. Makambo zosala ezosimba te. Bando kenda poto. Ozobaluka ka sika moko. Papa yo zolanda ngam. Ozana problème ya prostate, ozana problème ya hernie, ozana problème ya appendicite, ozana likambo moko ezolekela yo, ozana situation ya problème ya libala. Tu peux appeler l'homme de Dieu, toko sambela pona yo, pour tozala orienté. Oyebi nyonso koki kosala na vie. Esengeli ba orienté yo.
makambo na yo wana ezobeba parce que olingi te baoriente. Mama, peut-être benga basala nzambe olemba. Olobi na sila lemba ba pasteur. Non maman, cette fois-ci appelez l'homme de Dieu. Appelez les prophètes et tu seras orienté. Toko orienté yo na makambo zo sala. To zwaki ya ofele to kopesa ya ofele. To solo bana yo nde kumoninga mimi. Osola nanga na Belgique, na France, na Londres. Partout ici kolanda prophète Jérémie. Appelez l'homme de Dieu bien-aimé. Toko orienté na makambo zo sala. Okoza ba directive ya nzambe. Nzambe ba consulta kaye. Okoki ko consulter nzambe à travers la prophète naye. Okoki ko consulter nzambe à travers l'instrument o nzamba dia. Voilà le Seigneur a mis le prophète Jérémie à côté de toi. Prêtons à la orienter. Appelez l'homme de Dieu. Prenez mon numéro, appelez-nous. Partout ici, merci Zamba Pambola yo. Dans sambi la pona bande konyo so balandi biso. Oazana ba problème pe ozana likambo songolo. Je peux prier pour toi. Zambe na dina bala, baba mutakatifu. Mutakatifu, mutakatifu, mutakatifu. Katika jina la Yesu Kristo. Unafukuza manevro yote ya shetani. Mungu alina bala shimama sasa hivi. Shimama na kombo na Yesu. Mutu nyonso azobela abika. Oya zana ba problème za solution. Mutu nyonso landi biso miracle kotala ndaku na ye. Kaka ndengo zotala nga wana. Yamba bikamwa. Vozo yoke za vona ngate. Eza voya mulimo mosantu. Ekota bisika ba problème za. Ekota bisika ba difficulté za. Oyamba solution. Au nom suprême de Jésus. Amen. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.